Bonjour, bonsoir, ça dépend air et kokute la bino partout bozwami. Avant ko ban émission na biso topesa ka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te bara mama. Eza kaka ngolu ya nzambe tomoni susu mukolo ya lelo. J'espère bozomona miniature wana eza deux personnes. Miniature wana eza Cardozo mille esprit moi c'est pembe. Et wana eza beka me mam si pomba sel ramon zamba ba trophée yende mama na biso baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam si respect wana nde mama na biso bande wana ngai okoti na vidéo s'il vous plaît j'aime commentaire partager et que ça la bien makasi bande wana ngai s'il vous plaît, partout bozwami, si vous écoutez une émission en cuisine Yannick TV, ko zapete papa, maman, ko zapete. S'abonner pour rater, s'abonner pour recevoir encore des émissions, ya super bien. Ah, topé sa kaka conseil. Ah, tolobaka nyonso, sauf kofinga. Ah, tolobaka nyonso. Lelo tozo loba kaka likambu ya bato a théâtre na biso ba star na biso mibale, basi a pembe obo mwe na miniature wana. Eza Cardozo mille esprit, eza Sila Bisalu. Ba frère ba abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bandeau nangai nanga ma théâtre na biso makambo ezangaka te nanga bato maboke na biso makambo ezangaka te olalo la muki makambo bino moko j'espère boyebi cuisine Yannick na bino bien azalaka na banki te na lobaka ona moni ona yoki na lobele libino na memele libino on a lobaka tout le temps bozala branché bozala ligne pour recevoir encore des émissions ya super bien. J'espère bozomona mille esprit Cardozo bozomona Sila Bisalu balobi bandeko na ngai même na famille singekata na kebenda na raté. Même na libota, même na ba camarade, okoza na 5 camarades, ata 4 baboyo, mais moko aza akonzima kokaka. Moko aza akolinga kokaka. Na mukolo susu ya lelo toye komona Cardozo apusa ni pa Sila Bisalu. Cardozo koluka susu nini pembeni ya Sila Bisalu. Cardozo apusa ni pembeni ya Sila Bisalu parce que Cardozo alobi Sila Bisalu aza yaya. Sila Bisalu aza mutu azo mériter respect belé na communauté na biso congolais. Sila Bisalu aza mutu oya mema fier na kati ya mboka na biso na batu ya théâtre. Sila Bisalu aza mutu azo pesa lokumu ya RDC partout azo kende ko représenter azo pesa lokumu ya RDC. Cardozo azo reconnaître bolamu ya Sila Bisalu. Azo yeba ke yaya oto bandea kovana ndako tozo tala bango na télé lelo na pusani pa Sila Bisalu bekam fona za na respect belé parce que respect za reciproque o Sila Bisalu azo pesa Cardozo yango Cardozo azo zongisela ngo Sila Bisalu bongo te bana mama bongo te bon manifester na ba commentaire parce que Cardozo alobi vrai à marcher ba moté Cardozo alobi Sila Bisalu azo mérité kombo nini lisusu Cardozo ye nango bato a théâtre Cardozo alobi Sila Bisalu azo mérité mille esprit parce que Sila Bisalu aza vrai mille esprit bokanga bien parce que makambo ndenge bandi ndenge zokende soko oza mutu esprit te okopike pe crise soki oza mutu ya esprit te okoloba ke te bensi eleki bandeko na ngai okoloba pe te nde naza be mikolo na vandi na mutu esa pasi mais kotala Sila Bisalu aza lokola niau omoni niau so amati likola nzete ata kwei jama kweya buko no yoka kweli bu atelemi Sila Bisalu quel que soit ba problème quel que soit mon pepo eza tempête oyo tempête Sila Bisalu aza kaka debout Sila Bisalu bandeko nanga aza kaka debout atelema ngwi
Sila Bissalo aza kaka debout. Sila Bissalo azo mérité respect belé. Sila Bissalo aza wana afingaka mutu te. Sila Bissalo aza na mabene aza pe na malamu na ye. Mais Sila Bissalo mams alinga kosala toujours bolamu eleke belé bandeko na ngai. Bolamu eleka kebele na vie. Mukile eza mukie toyebi lobi te. Yozoloba mabe ya muninga njoka nebe preuve eza. Bandeko nanga na otiela bino video bino moboyoka fan ya Sila Bissalo moko azalaka ne fan ya Sila lelo a révolté Gomez. Boko yoka Gomez ndenge azo témoigner pona ya Sila Bissalo azo benga epe ya Sila Bissalo azo yeba kaza yaya na ye. Bandeko na ngai omoni succès baluka ngo boete. Omoni so lingi ba yeba yo, linga ba yeba ona ndenga propre, jamais ko linga ba yeba ona ndenga ko finga ezalaka bien te. Ozo finga mutu moko boyo asali na yo loko te. Obite na finga nga na lakise nga na ape Gomez na lakise na taka na kwena nga na koma boye. To bona biso te bana mama. Yo finga ki yo lobaki. Melelo ba image eza na otia ba image ana te bandeko nanga na otiela bino kaka boko yoka Gomez ndenge azalaka na fan ya Sila depuis akor azalaka fan ya Sila apusanaka pembeni na Sila esengaka kanga ba photo na Sila azwaka chance ana te musu Sila pa azalaki ne na tante bana mama kanda wana nyoto eko revolte bandeko na ngai boko yoka Gomez ndenge azoloba na kotiela bino ba audio bino moko boko landa Gomez très bien ndenge azoloba bandeko na ngai mukili eza mukie bana mama bozela na tiela bino Gomez bolanda na Gomez ndenge azoloba pona ya Sila Bekam à suivre. Bandeko na ngai, bala mama, bon ba j'aime mata s'il vous plaît, ba j'aime toujours continuer toujours. J'espère boyoki Gomez gomage nenga lobby. J'espère bozo yoka baba cook boyoki baba cook o ya Belgique nenge ba lobby bandeko na ngai. J'espère boyoki bango. Boyoki ndenge bango moko bazoloba. Cardozo pa lobby ye nenga zana azo soutenir Sila Bissalo de pro de loin ye azane abakukte me aza fan ya Sila Bissalo Cardozo pe aza fan ya Sila Bissalo alingaka Sila Bissalo lelo soki azo vivre bon azo tala makambo Sila Bissalo asalaka epesa yebe espoir susu yebele quel que soit tempête ozaka kawana quel que soit niveau kofinga ya kochola ozaka kawana azolanda toujours ikone Sila Bissalo Cardozo lobi alingaka Sila Bissalo makasi yenenga zana azolanda toujours Sila Bissalo parce que makambo azomona ezopesa vraiment makasi ya ko avancer ezopesa vraiment makasi ya ko sala sumusana na bango ya théâtre parce que zala ka bongo koza na leki okoza pe na leki no olanda ka oya azosala soko zosala malamu leki pa ko sala ka ya malamu soko zosala pa ya mabe leki pa ko kopie ka ya mabe kotala Cardozo na Sila Cardozo azane leki ya Sila mais Cardozo alobi azotala toujours musala ya yane ya malamu ya kote ya malamu ya Sila yango Cardozo azosepela yango Cardozo azwi yango Cardozo aponi bandeko nanga kotala na ma famille eza pe na makambo na ma famille kuna tomona Delta bota te abala pete mais aza respect na batutu ba respectaka Delta koye kotala kaka na groupe na biso bato ya théâtre na biso na communauté na biso congolais ba problème ezangaka te même si la aboti te même si la bali te nzambe moko ayebi jour si la kobala nzambe moko ayebi jour si la kobota nzambe moko ayebi ndenge asala Sila ndenge moko alobaki le panier circule encore jour tant Sila ke koka ye moko nzamba yebi bandeko na ngai biso toza wana pona kotia ba point na via mutu te biso toza pona kopesa toujours conseil bala mama bongo te parce que même si Sila ndinga zana aza mwana nzambe même si Sila nzambe moko ayebi jour abongisi pona bandeko na ngai tokoloba mabe te
pona esila banda théâtre kala ba onyo to bazocha makelelo par-ci par-là ils ont monté descend ba eka kala mingi te bino mo boye bisila banda na théâtre de chez nous na bango nyonso na banda théâtre na théâtre de chez nous atombola liboko bokoma na ba commentaire s'il vous plaît ceux qui na kosi ou bien na kosité ceux qui na lobi mabe ou bien malamba ndeko na bon manifester na ba commentaire na ba j'aime et que ça la cuisine Yannick na bino bien parce que si la aza icône na bango nyoto aza icône comment na nanu si la boye aza na ba expérience ya vie comment na si la boye aza na ba expérience ya musala théâtre ya makasi si la ko vanda ka nenga vanda na sans théâtre bandika ko sexa bino bokanga mi pe panzi eza ya makila eza makila aza na grâce na ye aza na faveur na ye nzambe abota na mutu abota marana ndenge na ye batu misu ba okende koyekola ngo na classe batu misu eza makila batu misu peza famille ezalaka bongo bana mama kotala ya sila bisalu abotama nango bandeko nanga kotala succès sila bisalu bandeko nanga eza jeté mwana mwasi osila bisalu nzambe apamboli nzambe apangusi pinzoli na miso asila nzambe alobi ekomi tamukile yeba yo ekomi tababelela yo ezalaka bongo bana mama élévation vient de Dieu nzambe mutatombolaka mutu sila vandi na calme mais bino moko bozo kota makita bozo swaba minu bato akento nzambe azosela toujours sila bandeko nanga eza nango concurrence te eza nango pe tembe te eza toujours silence bomoni silence eza phrase moko excusez-moi eza phrase moko eza muke mais eza très efficace kotala o nzambe azosela sila bisalu fozala ka mwana nzambe kotala kaka a degré o escalier sila azomata parce que même si na biso ye moko aza vra bakuka aza vra bakuka welela keloko na mutu te azalaka complexe te na yebisaka bino même si avandaka na kwe na ye azozela nzambe bilako nzambe aloba na ye kokisama bandeko na ngai yoka si lelo po bandolo basile bekame mamse ejuitan apepe pri na bepoke na misu twanda koyoka sila te twanda oyoka balipati besengo eza bongo te bana mama soki théâtre lipati na esengo baza tozangi kimia me na epoke eza su bongo te na epoke ekoma sile sieke aza lumière sieke aza mange te la mutu nyonso oyebi ke so nalobi likambo asila baotala ngai so natie foto asila baotala ngai so nasali boye baabone baoya babakuk bokota nabengi bino 2 fois babakuke bokota tozo solola parce que sila bisalu mama na biso bongo nde nabengi bandeko nanga babakuku nyonso a monde entier bokota parce que makambo ya lire ezokende ekomaka intervention ya nzambe kita parce que même si ndenge aza na atika kara na défaut akoleka na émission te bokoluka ye bopose baquestion akotikala koleka te même si aza kaka wana na kwen na ye même si aza kaka wana azobelela nzambe alola bundele bitumba bandeko na ngai omoni bitumba misu toomona physiquement misu ezaka spirituel mutu misu akokoluka wana buto akoki ote beyeli oyo na moi omoni mamisi akomprana nzambe mamisi oyo toyebaka sila kala na sila lelo eza ndenge moko te eza lokola 2 choses différentes sila oyo ya lelo aza silo ayebi nzambe sila oyo ya lelo akomprendre sans sa vie sila oyo ya lelo ayebi ke te tellement mosala oyo na osala tellement succès na ngai eza kaka nazala na bato nyonso bien mais faut tozala pe distance na nanga na bino nyonso tout bien mais faut tozala distance po mabe ezala te po respect ezala parce que respect mutu ye moko aluka yango parce que respect eza reciproque bandeko na ngai même si sila
zalaka ndenge oza zalaka bongo kochange te omoni akei olakisa bato soki baye na kati ya SB yango nde baotémoigne omoni ka ndenge ozala so oyambi bango ata na mai ya pamba yango nde baotémoigne yango nde eza très important mam sisila luketo wana okataka mpona bakuku baange na yo kochange te ezalaka bongo moto na moto azala na bafai na ye moto na moto asalaka eloko olingi mpona bafai na ye eza lokwa cuisine ya Niki TV nayebi ke bavre babone nanga balingana nalobela bango biloko ya mama ya biso sila yango na chaîne ya cuisine ya Niki TV nyoto eza bokomona SB bandeko nanga olingi information ya SB eza na chaîne ya cuisine ya Niki TV okozwa nyonso ezalaka nde bongo mutu nyoto asalaka eloko alingi na chaîne na ye mpona bavre babone na bazala lese yango nga cuisine ya Niki TV nazalaka soki na moni likambu na memeli bavre babone nanga bakuku bandeko nanga bayebaka kaka ndenge makambo yango ezotambola bana mama mamsi zala kaka bongo kochange te nzambe aprotege abombo na makila yesu apeso longue vie mamsi na ngai mamsi yo moko vraiment mama na biso mamsi du cœur na lelo ya trop mamsi sila yo moyebi nde tosola na WhatsApp na lelo ya trop yo moyebi cuisine ya Niki TV na kwe mo bwalela yo moyebi mamsi yo mo foyeba ke tolinga ko tolinga ko kaka ti na ti oza biso mama sila bisalu umela bandeko na ngai tosalaka bolamu eleka tellement bango moko bato ya théâtre bazo témoigner bolamu ya ndeko na bango esala bien bokozala na bino boza 10 mais moko kaka alingaka nesila même ata 9 bolingaka na bino ete mais moko alingaka bino moko bomoni Cardozo ndenge azo témoigner bino moko boyoki Cardozo ndenge alobi ke aconfirme sila aza vraiment vrai mille esprit bwende cuisine ya Niki TV alingaka bwende bana mama nga na sepelaka bwende na lelango parce que cuisine ya Niki TV no azalaka na banki te na memeli yanga ndeko na memeli yanga mama diva kotola na mam sisila kati okonda na kati ya États-Unis okonda wetu kota bolanda tellement émission na biso eza bien Cardozo a confirmé Cardozo lobi yalingaka na sila ye moko asalaka na théâtre mais alingaka na sila bana mama eza koyinda bandeko na nga cuisine ya Niki TV naza tellement na esengo bandeko na nga chez la Fayulu na kati ya Suisse Arlette Lubwangu bokota yambai Arlette yambai bokota bandeko na nga tellement esengo etondi nga na motema na bino non bombango te fona loba cuisine ya Niki TV na bino na memeli bino parce que ba video eza na kocha ba video ana te eza pe anga te bino moko boyebi na kocha kaka ba audio na kocha ba audio bino moko boko yoka lisusu ye moko Cardozo mille esprit ndenge azo confirmer pour na sila bisalu eza salanga plaisir ezo salanga bien olinga sila te ba o ba holinge ba rozala kaka biso ba kuku ba fana sila bisal to linga ka sila ko banda lelo ti na ti to ko linga ke kaka za mama na biso mam sila beaucoup de respect beaucoup de prière photo prière à trop pour na sila bisalu photo prière à trop pour na bien élévation et salara bongo totala ki film a tempête bomoni tempête ndenge eva oyo eza mupepe ekoleka bandeko na ngai mabiso toza bato tomona misu mibale me makambo eza misu mine boluka sila na butu bokoke te boye na moi aza molongi alonga maza lokola mbisi na kati ya mai muto oluka peshe baozwa ete abombami na makila Yesu mam sisila na lelo ya trop yo moyebi cuisine ya Niki TV alela yo naye kopesa ba merci na bandeko na nga nyonso bazalaki na kati ya live na nga
naye kopesa merci na bandeko bakoya après, naye kopesa merci na ba onyo tout bakosabone, bakokomante, bakoaime, bakopartage, napesi ba merci ebele na bandeko na nga nyonso bolingaka cuisine ya Niki TV. Merci na ba remarque na bino, merci na ba conseil na bino, merci na ba appel na bino bakuka sila bisal bandeko na nga merci na bandeko nyonso o bolandaka chaîne ya cuisine ya Niki TV ezaka kangolu. En tout cas nazopesa ba merci partout bozwami na ye baote olingaka cuisine ya Niki TV na bino yeyo. En tout cas naye kopesa ba merci ebele. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine, bye.